vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire. Allez, bienvenue, bonsoir mesdames et messieurs. Tokutani, les sous-soulés, tous les 40e. Nous sommes les 6, ouais. Nous sommes les 6, ouais. On est le 6 décembre 2023, ma solona de Pité. Tikalibiso combien de jours? Et Tikalibiso 14 jours pour que tu votes. Tu votes. Allez, les matériels sont arrivés hier. Il y a Senina Aru. Pendant que les gens doutent, matériel les Okomakuna. Le FARDC frappe fort, Namouchek. Banyarwanda Balali. Après le renforcement et moral, Naba élément par leur commandant. Masolona de Pité, Moïse Katumbi dans le Grand Équateur. Akanisi Maman Antoinette, où est passée la maison civile dont il était contre. Et Konande Bake, Bazana Délice Sanga Kagabou. Masolona de Pité, Bande Konangai, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo est arrivé hier soir dans la soirée à Lubumbashi, capitale d'Io Katanga. Et chef-lieu d'Io Katanga Nenge Balobaka. Masolona de Pité, nous allons partir Nalemba Yimbu, Kotala Bao Bazakuna, Lisolo Tobetaka ya famille des aveugles, place na Kendaka wana. Oui, Bana Mike, Bako Kona Bango, Bamemaki Bango, Lobina hôpital, Pona, Bako Kotala Bango, Nisu. La famille de Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, Balobi, Namoni kaka batu batwite nini o bakomi ko kima bazokende Dubaï. Allez, qu'est-ce qui se passe? Vous allez avoir la réponse dans ces numéros de l'émission. M23 soutient officiellement Moïse Katumbi Chapwe, candidat numéro 3. M23 soutient Moïse Katumbi Chapwe, candidat numéro 3, Namoi Makasi. Masolo. Eh bien voilà, on va devoir changer. En dernier nazo Sabino, Mikolo, Tokomi kosa l'effort pour que Bozo a mission à temps. Ozo la lisabison a retard tête, Ozo sa l'effort. Pour que Koloba 9h à Kinshasa les besoins mission. Koloba 9h à Kinshasa besoin. Oh, je pouvais oublier encore quelque chose. Dani Banza contre le professeur Mbata, qu'est-ce qui s'est passé? Toki ba propos Moko Yamakasi. Prof Mbata déclaré personne non grata na Okatanga par Dani Banza. Et puis employé Momoko Tutamukalanga. On va les griller au cas où il est arrivé ici. Ah ben, nous allons devoir analyser tout ça. Isaba Makambo. À l'approche des élections, Makambo Zala Kebele. Ba famille Koufaka, Kimoninga et Koufaka. Donc, Ndenge ba se comportaka. Une barbarie, voilà pourquoi il ne fallait pas laisser la politique à tout le monde. Il ne fallait pas. Oui. Il ne fallait pas laisser la politique à tout le monde. Plus vous laissez la politique à tout le monde, plus tout le monde se comporte comme des wayambars. Famille aveugle tokenda kotala na ebisa kabino que na linga ki basa la bana. O ba koko na bango, basa la bango examen. Pour que bana wana ba tomber l'issue na makambango, c'est ça aussi. Est-ce que nous le faisons pour la politique? Je ne pense pas. Baction biso tomenaka ngo pour la politique était il faut qu'on la kisa bato ke ba congolais balinganaka entre bango. Voilà pourquoi nous faisons ça. Ba mema ki bana wana na solidaire optique. Il y a eu un solidaire optique pour les services que vous nous rendez. Je dois encore signaler aux gens que action Bakokaki Kosala les 4 et ça limité, compte tenu à l'attention, tout ça, ça va se faire après le fait. Et Kosalim. Nous allons vous revenir. Biso Souena, Biso Zaya que il faut qu'on ait Bakopé sa moninga sourire. Voilà ce que nous faisons. Aïe aïe aïe. Aïe 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 aïe. Yango toko sala. To sala kanengwa. Soki otali tango équipe na biso kiti sur terrain na lemba yimbu. Batu bazolo ba yekuna
azana posa ya koya koloba te parce que tangu tozwaka pasi ya kitaka awa ata soki to récupéra bilanga ngo te mais azwa risque ya ke basoda bakokaki. Je ne sais pas si la régie va me retrouver ces images là, j'en ai besoin. Il y a des centres nabiso na lemba imbo tala basoda na kenda kuna Nous avons accompagné la députée nationale, tu es là, tu es constant. Bolinga, bon ma biso ba sentiment na binoté, boya to ça clair là. C'est ça. Bon si ma bilo ka mututé, boyo ka makambo ba contribution ça bino parce que suka. Ba o ba yaki boyaki ko poser nga problème o bozana ngo ya ba maraîchère pona ba soda ba yaki awo. Ezabo été. Alors ngai na kiti parce que nalingaki kokita te pona kokita ya pamba. Na kiti bomoni toye na ba soda mususu. Eza ya liboso to koka ko vérifier ba o ba soda bazali awa nani atie bango. Bazana mukanda nini? Baye ko sala nini? Voilà. Boyo kangai. Boyo kanga. Alors, eloko na kosenga bino eza moko. Lokola nga na yena ba soda. Bino boko se calmer botikala awa. Ngai na ba soda to yena bango to avancer ti esika ba soda mususu bazali. To solola na bango. Na sima ya ko solola na bango na koya ko telema lisusu awa. Na ebisa bino o nga na komona na mikanda o bazanango. Et puis na ebisa bino suite ya nini na kosala to yokaniti. OK, bozala. Ndengo ye ngana linga ke oya boye po koyoka na komona des choses tout à fait différentes. Bandeko oyo bafandi awa ça fait 53 ans bazana kata mabele oyo. Bazwa yango mais c'est roux oya tonga ba bâtiment mais c'est roux chabo de keo. C'est un village natal nanga, un village natal. Ngana l'air tuzana na 45. Wane za ranke na 74 tolongwe ranke tokomi matongi. C'est dit ndenge bafandi awa bo sala na bino me bolo na banzete te bo sala nite balola banzete za problème te ndako na ndenge na fana na komona awa basilisi mabele na koteka bandako en tout cas honorable na telemi kuna na zomona kotoyo ngala tuno kote ya mama nani bandako koma babite mfumu wana si mabele na yo mabele langa ndetango na yaki na ko mona penza ke ba teki ngamo na sali nanu moi contrôle ya moi muke kotinda tina batu na moni oui ba teki mabele bato ba fana mabele ça fait 53 ans na senga ka bango lokote ba corps ndenge zalia wa non respect aux accords na lo bana mo pe lokote mais eloko ya bien na sala kinini pona ko lakisa bango ke nous sommes des chefs intellectuels na ye na moni bandako na ye ko senga bango tout sali ensemble awa bazana ngona ba téléphone na ebisi bango bino bozima beloyo c'est-à-dire président wana zali honorable président oyo bazane Rux na ngai tozali bana promotion moko biso uta 45 Rux c'est président wa maraîcher toujours ya ko beta bale ti lelo je ne m'attendais pas ngana ozala chef alors lelo honorable ndenga ngana zali ko ya ko poser ba candidature nga awa na village natal mais sikoyo na ko mona non bateki na bengi bango nazali awa so nepte so bande na wana filmage mona ni na yebisi bango bo lokola bino na tamboli na taliti na ke na trouver un cadastre affaire foncière na mitana nyo so bona yango affaire foncière oui basali hors de mission document et affaire foncière oui basali hors de mission honorable ngai ndengo lobi soko yebi ngai ngana yebio mena ko buka lokutate bazali ba sujet na ngana ko faire souffrir bangote ngala senga voilà et loko ngana zo senga bino ezani ya liboso la première vérification ezala ki ya que
batangaki général Tango Fort. Et le général Tango Fort m'a contacté. Alors, c'est comme ça que tu as une vérification. Merci. Tant qu'on a coûté que les militaires, général Tango Fort, il fallait qu'il y ait un nani. Voilà. Et le document, il va requérir colonel ya pense. Bakomi makambo ya ba militaire. Alors, c'est là que c'est là. Alors, même alors, bakomi makambo balobi soki bakuti il faut bakanga ba homme en armes, ba soda o bakokuta sur le site. De o ngana tanja. Soki problème ezali quelque part là bakomi que il faut qu'on saisir attendez, un endroit en cas de problème yango. Balobi notez bien, en cas de contestation, prière vous adresser auprès de messieurs Malembe Wankani, officier du ministère public, avocat général près la cour d'appel de Kinshasa Gombe. C'est ce qu'on a dit dans le document. Et d'ailleurs, le document, ce que vous en avez soda, au moins c'est compliqué, même n'est bazawan. Il suffit seulement que quelque chose se fasse hors délai, bango va causer un problème. Alors d'abord, le bulletin de service, il a déjà expiré depuis le 22 avril 2022. Les lots, tout ça déjà dans le mois de juin. Il fallait régulariser, commencer par régulariser ça. Pour les sécuriser même Ndenge Bazawan. De deux, soda qu'on a à Télémika quand on a site parce que Ndenge Bazo Tangawan. Batangaki, Bango Batangaki général Moussousouté. Batangi général Tango Fort. Heureusement que le général Tango Fort, innocent, à lobby, Ngaï na Ebi Ligamouanate. Token to vérifier. Yango Toye, Tokiti Aou. Alors, moi, ce que je veux vous demander, ce n'est pas en ce moment que nous allons causer. Yali Bosso. Tant gouverneur Ayaki. Bino Bosso Lola Kinaïni. Parce que j'ai suivi que le gouverneur a remis les gens. Nabengi Molendo Sakombi, ministre des Affaires foncières, à lobby nanga, nazana document, à watinde langa na téléphone, nako partager les. À lobby honorable Likamwa na biso to yebi yangote. À lobby nanga que Davin azo sala désordre. En appui naba officier, il y a la police, na y a armée. Là c'est le ministre Nazolo Bango devant caméra. C'est le ministre des Affaires foncières qui m'a dit ça. Alors, na saisir le gouverneur, Gentini Ngobila. Dans le lobby gouverneur, qu'est-ce qui se passe? Il y a Yeko Kita Ao. Il m'a dit qu'il a rétabli les gens. Mais maintenant, moi, ce que je peux vous demander, Nganaza tribunal, Naza parquet, ce que nous voulons faire, Nakoya Kozwa droit na yote. Ok? Mais Nakondi m'a peut-être que Ngayi en tant qu'élu, Namona bazo violé, Oza circoncis, Yoza chef. Ok? Biso tozaba élu na bino. Tozaba représentant na bino. Je suis censé à Kolande là-bas électeur nangai. Place bazali ceux qui ba leli, il faut naïba. Alors moi ce que je vais vous demander chef. Au réunir ba document na. Bon, dommage que l'avocat qui m'a appelé, bozo yeba été. Non. Alors, nous allons vous les communiquer si mémoire. Et ce que moi je vais vous demander, le plus tôt possible, vous devez me rencontrer. Discuter sur la question. Discuter pourquoi? Parce que Naïba, si vous avez droit aux chefs coutumiers, la loi vous reconnaît comme tel. Mais il y a aussi les lois. Oyo, ils ont sa prérogative, il y a chef coutumier, Azanani, Akutiko Salanini, Akutiko Salaninite. Total, et Lokowana, Toyeba, ce qui ont des décisions judiciaires, Nayo. Wanangana Kotate. Ok? Alors, de deux, Nazo Senga, yo chef. Pour votre sécurité et pour la sécurité à bateau au Bengaki au secours, soit au régulariser les documents à Bango. C'est très important, Ça c'est important parce que moi je vous informe que j'ai saisi l'auditeur général pour ces cas. Parce que j'ai appris qu'il y a des militaires et j'ai saisi l'auditeur général. Au régulariser la situation, il y a des policiers aux Anabango. Ce n'est pas depuis le mois d'avril, le document expira. Parce qu'en cas de problème, admettons que on a quitté Kinabatu Missus. Vous voyez ce que ça donne? Alors, je vais encore revérifier pour que celui qui a raison, Azalana a raison, celui qui a tort, Azalana a tort. Yonde capitaine. Comment on a nani bulletin de service nabina? Bulletin de service aux agents de l'État, service aux agents de l'État. Naza agent de l'État. Naza député. Oui. Parce que papa comme manga ndengo anate. Comme manga ndengo anate. Et puis ceux qui aux capitaine aux censés cause à la moi notion à magambo ebeli. C'est là non chef. Merci. Parce que là il m'énerve ce qu'il dit. Non. Ne pas me reconnaître ça m'énerve. Ne pas reconnaître ce que je représente ça m'énerve.
aux agents de l'État, aux militaires, au Kolobateke, tu veux me nier ma qualité? Parce que ici, je vois les bulletins de service. Il y a la police, il y a les militaires. Je vois le document. Il y a le général Nani. C'est parce qu'il y a un général qui a été cité. Général Wana Lobia Ibi Makambo Wana. Alors, pour le moment, moi, je dois vérifier parce que je dois m'adresser. J'ai saisi l'auditeur général, monsieur. Ok? Alors, ici, nous avons une réquisition. Auditorat général. Auditorat général, Yango. Réquisition d'informations. Nous, général de brigade, Moli Chobomenza Franck, avocat général des forces armées et officier du ministère public près de la haute cour militaire de Kinshasa Gombe. Nous avons vu la loi numéro 023/2002 du 18 novembre 2002 portant code judiciaire et spécialement son article 171, vu le décret, tout ça. Requérons le colonel Jean-Claude Mafansoni de la PNC au fin de procéder au devoir suivant. On va requérir le colonel y a PNC. Mais moi j'arrive, j'ai trouvé le militaire. Olingina tout nayote. C'est là le militaire. 14e Mukanda c'est là la Zoluka. Bon, nous quoi tu peux répondre si on a nebisio. Non mais yo zolo bananga que aux agents de l'État. C'est quoi cette histoire? Toi qui omoni un officiel à Zoya, moi respect muke kaka parce que ngape na koto sayo na grade na yo. Na koya te ko perturber musala na yo. Mais yo pe ko pekisanga te ke ngai na jouer rôle oyo basi na bino baponela ngai. Nalingi boyo kanga. Nalobaki na bino ke nazo ke na seso ki nazo ngina ya ko sale la bino rapport boete. Boyaki kotalanga pona dossier ya pasi bozo mona pona site maraîchère na bino boete. Bao bayaki kotalanga ba ebisinga ke ezana chef coutumier moko kombo na e Davin boete. Balobi azana ba militaire na ba policier. Mais na kati wana batanga kike eza ba militaire ya général Tango Fort boete. Tangu élément wane leki général Tango Fort wa beningai. Alobi na ngai que honorable ngai na yebili kambwana te. Bomoni ba soda na ena bango. Baza ba soda ya général Tango Fort. Wokinga alobi na ngai pona ko yebisa yo kezanga te. Zwa ba soda na ngai bokende ko vérifier apesinga ba soda na ye pona to ya ko vérifier to ye baba nani bazali. Tangu to kiti to kuti bon ngai na eba kite ke mumutu ka oyo ezaki sima na ngai ezaki ya chef coutumier. Tangu aye à se présenter à l'obi ngai na lobi yondem tozonyo ko la peuple bango ba lobi bana kimante kende ba utaka kuna pona koya kusala mobulu bana
Boyo Kangai na expliqué bango na lobby boy ngai na tuna ki ministre des affaires foncières na bimisi mukanda na zanango awa ministre a lobby que mutu wana zo sala désordre site wana batikana jamais koteka yango te bozo kanga wana za maloba ya ministre des affaires foncières bomona ki gouverneur ayaki. Alors, ngai na lobaki na ye. Monsieur le gouverneur, il faut que ne otala nini nyoko laba na lemba imbu. Toyokani? Yangwa yaka. Loko la situation persiste, nenga moko na kiti. Parce que soki na bandi engagement, na lobby na ye, chef coutumier. Na lobby yo sala ka soki mutu aye awa abimi okosi batu ke ozo opese mbongo. Nga na mutu basomba kate. Toyokani? Alors, et là qu'on a zolo banabino esaboy. Selon Mikanda, ngai ba pesinga pas ministre. Selon makamunga na moni sur terrain. Ngai na moni eloko ya mabebo sali te. Bozo kanga malam. Chef coutumier alobi mabeleza ya ye. Mais azali ko reprocher ba maraîchère mususu ala kisinga document moko. Que parmi bino ba responsable ya ba maraîchère bokoma kikoteka mapango. Site maraîchère eza pona kokata bilanga omoni makambo zolo ya bangulu na bino basoso bazwa nazana ngo na mukanda oyo ministre atindela kinga masasi babeta nazana ngo na mukanda oyo mais loko atalisi ngai ye chef alobi que bino mutu aliboso bobanda kikoteka esika wana bana mboka ni bazaliawa batémoigner bana mboka bazalia batémoigner bangulu bilanga neto zaboye situation combattant était comme mignon sous et tikali site to tika nango ya suka yango ezobikisa biso neto zaboye toza na problème makasi na ba quartier oyo tina ba matete pona likambo etali legime yango to moni bureau ya coopérative ezalaki wana ezolakisa ke ba mindele basalaki alliance contre ba continue biso ya l'état mais comment c'est possible to zomona ba militaire oyo ba kosala musala na zamba contre peuple ya kolanda peuple oyo to sesa bango misala ke to zana ba pasi neti ngata maboko na to kata bilanga na sa chaîne na kosala na bureau mais misala ezati na kendo yiba ndenge ni nga pera kufa na est na bika na kolibo na bilanga to mona nga bona yiba keloko mutu te moni so sa yebinga na ndenge ba lobike na kati ya ba sekuna ba bavanda kuna wana pena lokuta ngana sana na sensu toi la plan d'aménagement va arrêter na la préparer document pour la présenter na comme na 1 billet auto quota na la ligne na moto boy yango document ba na pesa pour na moi lumière plan d'aménagement yango yo arrêter ministère ya site awa ya site na biso OK yango na ba na pesa on parle mon papa otanga yango on a réservé pour na yango d'accord. Merci beaucoup. Alors, ngana zo welisa na koma esika wana. Soki général asengi ke na benga bino ba responsable. Na ko benga bino didia sana numéro pour que quelques responsables baya. Toyokanit. OK. Ce ne sont pas les choses que nous forçons. Même que ça la bolamu tozo forcer te ndengo zo mona batunyo so bakomi ko seka na babashi non. Ce peuple là connaît qui est qui. Nani a seki ça qui est pendant 5 ans.
Mais je répète encore que le bilan d'un député, d'un parlementaire, ce n'est pas ya que pesa ki mutu lipa wana ezaba politique ya Moïse Katumbi oyo azotangela ka batu ke na sombela yo pantalon na futela yo billet. Non, ce n'est pas ça la politique. Présentez-nous le programme, ce que vous êtes en mesure de faire. Na yebisa kabino mikolonio so que ce qu'il faut kobeta masolo ya lipa. To kobeta ngo pe bien. Parce que biso to sali ango pendant les 5 ans, tout ça la kango kaka. To kata relation te. Depuis to banda en 2019, ti lelo. Ce qui vient impressionner aujourd'hui les gens, mais qui ne manque pas. Je dis à mes collègues, le député sortant comme nous, le député fait mandat comme nous, biso ba tutotie ba ceinture en jeu pour na batu babunda. Donnez le bilan de votre prestation en tant que parlementaire. Tika koko sabatu bande konangai soki député lobi na bino kenga mutu na salanzela c'est un escroc. Soki mutu lobi na bino kenga mutu na cha courant c'est un escroc. Pona azala escroc te il faut botuna ye la kisa biso vidéo ndeko Eliezer chaka ba vidéo ndenga intervenaka. Ya place yo intervenant na budget pona obtenir nzela wana pour que l'état salang. La kisa biso place yo intervenant pour que courant ekota. Non, mais bande konangai. On ne doit pas se mettre à récupérer même les actions du chef de l'État. Ngai na kenda kalambambushi. Ngai na kenda katende na kananga. Même ceux qui ba projet wane évoluaka. Je ne peux pas dire ngatamwe na sali non. Eza ba projet à chef de l'État. Et les parlementaires bande konangai, on ne doit pas considérer la politique et le coup la place ya ba retraité. Ba retraité manteau. C'est que Moutou a sali bouzo, amoni, baye ba se déverser. Vous ne savez pas combien ça m'énerve. Parce que j'ai passé 5 ans à étudier la politique. Nayebi c'est quoi la politique? Na salambula mitano, na âge nanga yo, na tanga même na bana ya âge bana nanga. Pona koyeko la politique. Maintenant, nous avons considéré comme une poubelle. Parce que ainsi de suite, c'est tout le monde qui vient. Qui banda kubaya koko sabino. Bazolo ba kofote de pita kalate. Mais tout na ye yoko kene ko sala nini. Et le comme côté anyanya wanyanya. Choise kalumba. Autant tozo critiquer ba député sortant, to ba député fait mandat comme nous. Autant tozo critiquer ba oh ba ye comme les curieux, les opportunistes. Le long nambo cannabis comme komona na que mutu soki azangi place ya kozwa mbongo azoluka mbongo ya facile, c'est en politique. Et vous allez voir comment ils vont se comporter. Et là, ça nous dérange. Ça nous dérange. Voilà pourquoi nous sommes en train de cadrer Makambounio sur Abouzoba Batubazo Sal. Je vous mets les propos de Danny Banz. Parce que nakoya kozonga na ba candidat président par la suite. Lelo na lingi ko banda na se nazo mata. Il a contribué en très grande partie au budget national. Là, il a vu la valeur ya ikulongo yetu Mungu alitupa. Tukuna sikilizana. Tuna valeur yetu antake bakatange na kile tunaleta mui régime. Haina vile. Donc, les collègues de l'Union sacrée, nous font attention. À tout les machate un espace, tout la sikilizana. Katanga iko na batoto yake, na destin politique ya Katanga itakuwa décidé par les Katangais. Tout la sikilizana. Akama banaenda, shi tuingariki, haina vile. Shi sentinelle sasa ya hii Katanga, na maintérêt ya Katanga, haina vile. Professeur Mbata ushikanyangake huku, tunasikilizana. Parce qu'on a na heshima. Premier ministre, aweshimie baba kiumwa kumwanza, aweshimie na fake. Ushikakanyangake huku. Aina vile batoto ina fake. Aina vile. Alors, kile na milomba. Kesho président Félix faut ayue que Katanga iko na parti moya ni ina fake mina landa kesho
sécurité yote ya President Felix neacha mikono yenu. Tunasikilizana. Kesho mumupokee ayue ke inafek. Baba Kiungu aracha banaume. Tunasikilizana. Epana nafika tunaangalia. Me tunaangarishisha makoli yake. Mbata eko ashinamo. Kama nakuya tutamukalanga. Watoto wakiwa kumwangalia nipigie asante sana. Kesho kwa aeroport tupokee President Felix. Asante. Mumupigie ambassadeur mikono s'il vous plaît mikono. Bila kukawia. Il faut prier wakati wanakao kujua. Il faut prier. Il faut prier. Alobi na Swahili eza ba propos moko ya makasi. Alobi ke basakana na biso na Katanga te. Akebisi le premier président, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, professeur Mbata, en le citant nommément. A menacé ya lobi, ameka konyata na Katanga te. Nazo sala banalise, boyo kangai bien. A lobi, soki chef de l'État ye lobi, bino botala na bakoli na ye. Azo benga batu bakoli. C'est ça ce que M. Dani Banza dit. Azo benga batu bakoli. Botala na kacha bakoli na ye. Soki bomoni Mbata, il faut bokalinga ye, botumba ye. Ça, ce sont les propos tenus par Dani Banza contre le premier vice-président de l'Assemblée nationale, le professeur Mbata. Et puis, à l'obi que parti ezalaka moko na Katanga, c'est l'UNAFEC. Oyo parti ya Baba Kiungu. Oyo, bande konangai, na lingi quand même n'analyser cette vidéo-là. Biso batambo tozalaka ba fanatique te ya mutu. Te. C'est comme ça que ma liberté, batu baloba kananga, non, Eliezer azaka na position te, je ne chanterai jamais pour une personne. Je dirais makambo malamu mutu akosala. Na koloba, na kokondane ya mabe mutu akosala. Bande konanga, il y a pas seulement John Kabeya, gouverneur ya Kasai Central. Batu bayoka maloba loba te parce que yoka kachiluba te babimisa ngoke apekisi mutu akende kuna. Pour le moment, nous sommes en face ya mutu qui est interdit, qui n'a ni droit ni qualité. Azo pekisa mutu akende na Katanga lobi soki bomoni ye na kacha bakoli. Il y a chef de l'État, Botumbaye. Est-ce qu'on est sincère avec les chefs? Est-ce qu'on est honnête avec lui? Oh, c'était pour calmer. Calmer quoi? Calmer quoi? Parti ya Dani Banza kombo nango ako. Nde o bazala kana sama lukonde. Je me rappelle que Dani Banza a connu des problèmes na liwaya Gabriel Kiungu ya kumwanza. Na ebite soja kotaka na lupangu. Bino moko boko yepe. Et qu'est-ce que le prof Mbata, premier vice-président de l'Assemblée nationale, a sali pour que ok ne komenase ye, oyebisa même batu que soki ba moni ye batumba ye. Non monsieur Dani. Quelle que soit ma fonction chef de l'État Pesayo, je ne suis pas d'accord avec vous. Nous sommes au moment où vous devez rendre compte Binondenge Bozawana. Parce que vous avez bénéficié de ce régime depuis Bobanda. Alors qu'en réalité, dans les combats Tozaki Nabinote, ça vous savez. Oui, Tozaki Nabinote.
Tozaki na binote. Parce que même le parti ACO est un parti à FCC. Ça, il faut le dire. ACO est parti à FCC. Mais comme mokili yango ekendaka ndenge wana, ezaka na bayaya moko bazaka na chance moko pop va se retrouver. Et depuis que vous vous êtes retrouvés, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez fait concrètement pour les chefs de l'État pour n'akolukake. S'il y avait la tension, c'est-à-dire yo saleli mokonjambo kata eloko mon côté. Je vais ouvrir une parenthèse que je vais refermer tout de suite. Un jour, bozo longwa, bozo uta poto. Yo zalaki na kati avion wana. Mama Olive azalaki na kati avion wana. Jean-Claude Muyambo azalaki na kati avion wana. Bokei yo ye ok opesi Mama Olive mbote. Jean-Claude Muyambo ya mona kiete. Baye ko signaler yeke Mama Olive azawan au musali au mulamukie dada. Yo wano ke ko signaler. Ya kamati yake apesi Mama Olive mbote na avion. A profité à poser problème ya lupangu o famille ya Kabila comme bango bazaki koboto la ba mapango abatu. Bazoye lupangu moko na komini ya Kamalondo. Basololi likambo et si la zongi. Mama Olive alobina eba kite ainsi de suite. Basololi ba makamu na bango. Tango yeko ya na Kinshasa. Vous savez ce que vous avez dit sur Jean-Claude Muyambo. Ce qui Muyambo a commencé à la pré-campagne pour Katumbi. Yone mutopusa qui. Vous avez diabolisé. Selon ce que moi j'ai appris. Et cause à la solo, cause à la lokuta. C'est pourquoi nous avons entre pincettes ou les conditionnels. Que ok koloba kuna likolo ke non muyambaza na bisote na monaki un avion ainsi de suite bande konangai politique ya cause la diable accuser tout le monde des habillantés biso batambo nous en sommes victimes mais je reste avec ma tête comme ça mais comme Muyambo était toujours convaincu pour le combat du chef yewana asali choix na ye on attendait que en ce moment Dani Banza Sama Lukonde, Nenge Bozawane bino nyonso, total la capacité na bino, ya kopesa les chefs de l'État beaucoup de voix au Katanga. Mais ce que ça biloko ya, bosali, allez, lokola, mutu azo soa, azo fula, non. Les profs mbata a salinini pour que aucun ne soit attaqué en public. Premier vice-président de l'Assemblée nationale. Je m'étonne, il y a silence, il y a Assemblée nationale. C'est le premier vice-président qui a été menacé gratuitement par un individu. Et on doit rester comme ça. Je me demande si les services ne vont pas intervenir. Bande Konangai, sous Félix, Tozalo Kola sous Kabila te, où les caciques on ne les touchait pas. Non, nous avons vu les caciques aller en prison, sous Félix. Dans ces pays, tout le monde a conseiller spécial en matière de sécurité à chef de l'État. Vieux François Bey, Bakangi. Tout le monde a directeur de cabinet, à chef de l'État en fonction, Vital Kamer, à quelle prison. Tout le monde a Bifort, à Bakangi. Tout le monde. Mais vous n'allez pas faire passer une histoire comme ça. On doit savoir qu'est-ce qui s'est passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Ou bien zali solongo toyokaki nde azolu kelanzela ya kobimel olobi nini nalobi le côté je vais y revenir bote na bande konanga tu bazana aru surtout bino ndeko bazana ariwara nazo pesa bino mbote bisika bozwami kuna matériel ya senye kitaki lobby et nous nous approchons petit à petit na échéance na vote en ngomoko. Pendant ce temps, les gens utilisent les mensonges. Félix Antoine Tshisekedi a quitté na Lubumbashi. C'était plein.
akiti na Lubumbashi ezalaki plein. Bokeba na Banguna bakomi changer stratégie. Liboso bazalaki ko attaquer biso via ba rébellion lokola bazosala lelo na M23, mais lokola ba meli pema bayebi que tozali na ba élection bazui ba candidat na bango sikoyo. Azala ba candidat na bango. Ba candidat na bango baboya pe awa. Bakoloba na bino pe amjambo. Bakandida na bino bakosema pe na Swahili awa. Bakoloba na bino katanga ni yetu. Nebokeba na Banguna. Potango bazalaka na Katanga. Basalaka eloko moko te. Lelo tozali na bana mboka ya solo. Tozali na ba gouverneur lokola Kiabula. Kiabula asali stade na ye moko te. Kiabula asali société de transport privé te. Kiabula abomi SNCC te. Tango Kiabula ye biloko wana nyonso ebandi kotomwama. Parce que alandi vision oyo napesaki ye. Yakosale na peuple ya bana Katanga. Soki bokei na Lualaba, bokokuta mama Fifi Masuka azui vision ya kotonga aéroport dans la capitale mondiale du cobalt. Alors que ba oyo bazalaki awa, o bazalaki koloba na bino Katanga ni yetu. Basala eloko moko te. Zéro. Au contraire, balandi tina ba petits commerçants. Bakomi koboto la bango tina ba tomate tina ba makala. Pesa ki batu pour que ba manipuler batu ba se passer ba bima lokola batu a inafek et quoi ina mai parce qu'il y a la vérité. On ne doit pas continuer à être dans la politique et à tâtonnement. Dans mon publication, Bertrand bi 6 mois. Azo Senga ba voté candidat numéro 3. Moïse Katumbi Chap. Bino batu boyebi Bertrand bi 6 mois te Bertrand bi 6 mois. Aza de ba responsable ya M23. Ba o bazo travailler na ba Rwanda nde bango. Siko bande konangai. Discours bazo pesa batu na Lubumbashi. Apana kama muna mvote Felix province yetu inenda. Province haitenda. Kama muna vote ababeko na soutenir kwa ba M23. Njo Kongo inenda. Kongo itenda kama muna vote ababenye. Beko na soutenir kwa ba M23. Congo eko kende tena Félix waneza lokuta même place bango ba vandi ba yebi. C'est un civil ce monsieur là. Il n'a jamais été dans une rébellion. Il n'a jamais soutenu une rébellion. Na lobi boy. Il n'a jamais été dans une rébellion. Il n'a jamais soutenu une rébellion. Makamwa masa sezaka na mutu na été.
Parce que ce que j'ai dit, Mabeya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, Ezaya Kozala na mutema malam. C'est monsieur qui ne sait pas faire du mal aux gens. Et voilà pourquoi. Batubazo montaka biloko. Ah wana boya chiko commenter makambu ya vie nanga Chéribin Okende. Tose la justice. Tose la justice. Nathalie Sibino comment? Le chef de l'État se bat. Il se bat pour bénéficier de la confiance de ce peuple. Lobi azalaki wana en ligne azo solo na bato. Bonjour, bonjour, bonne hier, vous me faites confiance. A créé ligne, oh a créé ki wana 420 20. Bato bazo benga de partout. Ce n'est pas quelqu'un qui sait mal préparer la tricherie, non, c'est faux. Bao bazo préparer ba tension, ba yebani. Je vous ai montré, ah na Kinshasa kende kota Pullman. Kende kote kuna ba photo eza ebele, eza ya Moïse Katumbi. Ce qui est que liboso ya peut perdre comme on a que en tout cas mariage est alié. Allez-y voir. Personne qui touche à ces panneaux. Mais voilà ce qu'on a fait sur le panneau du chef de l'État. Biloko oyaza en fonction ko kati ko salis, yenda zo salis. Ce qui to kebité bande konangai, c'est lui même ba d'hôpital national. Ce qui a moni mutu azo kabela binombongo makasi. C'est un opérateur économique. Il investit pour récupérer. Jamais à voter la loi en votre faveur. Député va évaluer sur base de la loi proposée. N'a contrôle mené. Et ces interventions dans l'hémicycle, c'est ça un parlementaire. Ngai lobi Nathalie Sakibino. Loi Nangai, ça a été promulgué. Signé M. Tambwe. Papa Zongi Selanga Borwana RTNC. L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté. Le président de la République promulgue la loi dont la teneur suit. Chapitre 1er. Des dispositions générales. Section 1 de la création et du siège. Article 1er. La présente loi crée l'Ordre national des sages-femmes en République démocratique du Congo, en sigle ONSAF, ci-après dénommé l'Ordre. Elle organise l'ordre et les règles relatives à l'exercice de la profession sage-femme, conformément aux dispositions des articles 36, alinéa 5 et 202.36 D et 0 de la Constitution. L'ordre est doté de la personnalité juridique. Article 2e. Le siège de l'ordre est établi à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Article 3. La présente loi entre en vigueur 30 jours après sa publication au journal officiel ainsi fait à Kinshasa le 30 novembre 2023. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo pour copie certifiée conforme à l'original le 30 novembre 2023, les cabinets du président de la République, Guilain Nyembombouizia, directeur de cabinet. C'est ma signature. Ba sage femme na vie na bango mobimba même ba o ba ko yaka monsieur Tambwe Chakei. L'ordre des sages femmes, c'est la signature de ces villageois. Voilà un parlementaire. Ordre ya sage femme. Eza mokoloto ya villageois o ya zolo. Na moni ba komi ko landanga tina ba vélo. Te eza signature ya moto. Signature à moto. Et chaque Congolais doit mener un travail selon le domaine naïe. Félicitations à FARDC Nabis. Ba Rwandais bazui frappe moko ba Bertrand Bisimwa o bazo soutenir ba candidat. Et le col na loba na bino bokeba na biloko ebele ya réseaux sociaux. Ba Rwandais ba créer ba biloko ba média ebele Goma Info ba biloko ebele pour vous désinformer. La plupart des gens qui sont là, ce sont les Rwandais. Bako Sabino balongo kuna kolatisa Félix Rwanda, yo kolatisa Félix Rwanda. Nasi na sengi bino awa. Bola kisangai photo ya Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo na Kagame avant qu'il ne soit chef de l'État. Bino ba photo zo tambola tambola na ba vidéo.
Mais en tant que chef d'État, et là où les gens ne réfléchissent pas, na habité. Biso batongo tozo tanga na kimuko. Bino boko bamba vraiment aux yeux kaka Félix au bambiye Kagame. Eh papa. Et ça qui nous disait. Nous avions un régime ici. Oyo Rwanda des acquis sacrés. Voilà ce que na ke kolobana bana poto. Papa tchelanga image wana yanga ya Bruxelles. Mais ceux qui n'ont pas ils ont qui ça y a des courants perturbés. Depuis que y a on a ma casse na qui a ngoro. Na kika nous complétons. Oyo bouleverser nga les ayande. Azo tuna biso ke ya mabeni ni mokuta. Wana na mtima tilai Tanzania na nzo. Papa tokuta Rwanda sacré na mboka wa. Oko tanga bango. Tokuta armée zo dépendre na ba sergent rwandais na mboka wana uzomo. Tokuta IGF na posha mutu aninga na kate. Tokuta omoni awa ozolo ba même muyibi. Félix a établi gestion transparente. Bato akabila bazalaki koyiba mutu akoloba azaki. Voilà pourquoi les caciques y a peur de bazaki ko simba bangote. Oya biso ata soki batika yango parce que le chef de l'État a déploré au moins le fonctionnement de la justice. Awa même ne tozana prof mbata komi. Soki osali mbeba okende kuna. Moi j'ai déjà entendu. Les chefs de l'État zolo bana mutu moko conseiller mwana na yo sino ko memele fufu na makala. Mais le Coréen a causé partout. Il y a un système qui existe. Maman et le Coran a rebâti ce qui a 21 000. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'injustice sociale. Vous voyez le chantage que les chefs de l'État sont en train de vivre. Alors, bref, les Konangaï, même dans l'auto, ceux qui ont l'autre type à toi, Kabila, ils vont dire, et Félix Antoine Tshisekedi, ils sont tous à soutien Félix, c'est le fruit de notre combat. Voilà pourquoi on a l'opposition de frustration. Je termine le mandat. À part que le député Nangaba a fini. Et le comment mais ce que je dis, écoutez, ce que nous demandons, pour la deuxième mandat, il y a chef de l'État. C'est parce que soit, c'est-à-dire, les chefs de l'État, papa maman. Mais ceux qui toquent moi j'ai parlé, il y a Pouche et il y a Genève. Dans tout le qui prend ces pays, vérité désir. Mais papa, tout ça na bino meeting na peuple na biso na bino nyoso to pona ka candidat comme de l'opposition Félix Antoine Tshisekedi nana kela ko changer makambo na Genève batikali kawo yango bozomona batu ba déposer ba candidature j'ai rêve pour le Congo après au désister rêve que ils sous voilà pourquoi on ne soutient pas la candidature du chef de l'État. Nous disons, c'est notre candidature. Le numéro 20, c'est moi.
Amen. Ah, va sonner peu émission aussi. Ah là là. Je termine cette émission, Bande Konanga, pour vous dire que chacun a un rôle à jouer. Wana malobananga na Bruxelles. Je le dirai. Makambu ya Rwanda na Kagame, je suis presque la seule personne qui est intervenue plus d'une fois à l'Assemblée nationale. La régie, trouvez-moi ces images. Merci beaucoup, honorable président. Encore une fois de plus, je remercie le bureau pour l'occasion qu'il nous donne pour informer à la représentation nationale. Honorable président, je me sens à l'aise quand j'interviens en Lingala, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, le 22 mars, Nazalaki Awa, pour na kolobela likambu tangu tozaki kosala débat sur le calendrier ya session oyo. Lelo na ye lisusu ko informer à la représentation nationale les dangers oyo mboka na biso ezali na. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, il y a quelques jours seulement, le président rwandais a yoti sonité à l'Ekina Média pour déclarer comment Mabele à Rwanda et Zana Congo. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, Eza matière oyo tokoti jamais koti kala indifférence sans que tout informé bino honorable président. Des fois nous confondons ba petite rébellion na agression au tozanango victime honorable président. Namalobanaye, il met en cause la limite au Yambo Cannabiso, honorable président. Eza ko déclaré la balkanisation de notre pays. Honorable président Ndenge Boyebi, depuis un certain temps, les territoires occupés par la force rwandaise, Boyokati Bazobi Misamakambuya que il y aurait des réfugiés congolais na Rwanda, alors que les réfugiés congolais sont na Rwanda, honorable président. Et les lots, ils ont juste une stratégie à repeupler les sols congolais par les Rwandais pour consacrer la balkanisation, honorable président. Voilà pourquoi, honorable président, Naleki Awa pour attirer l'attention de la représentation nationale par rapport à la situation Oyeleki, contrairement à toute la situation créée par certains politiciens dans d'autres provinces, honorable président. Honorable président, honorable membre du bureau, estimés collègues, Naïbité, qu'est-ce qui est plus important, qu'est-ce qui peut nous mettre ensemble comme la République? En ce moment où nous parlons, si Bissotoye, oui, Tosali Balois, Tozo Salagnon, c'est parce que la République existe. Maintenant que cette République-là est menacée, honorable président, j'attire l'attention de la représentation nationale. Il y a que le Rwanda est déterminé à accomplir sale besoin naye pour na kokata éteindre Yambo Cannabis, honorable président. C'est sorti de la bouche du président rwandais. Ce n'est plus un secret, honorable président. Je me demande qu'est-ce que nous attendons pour statuer sur la question de l'Est du pays, honorable président. Je l'ai dit, honorable président, que la situation en 2018 est à comparer la situation au Tozanang. Collègue Eliezer, honorable président, tout le monde a suivi le président Kagame. Honorable président, je peux terminer, honorable président. Oui, s'il vous plaît. Je peux terminer, honorable président. Oui, terminer. Ok. Voilà, honorable président. Naloba avec insistance qu'il ne fallait pas confondre la situation de 2018 avec la situation de Tozanango. Situation à Beni Boutembo na Yumbi, et ça y a comparé à Wate. Bisoto Beta, c'était élection. Lélo Kagame nous a déclaré la guerre, honorable président. Je demande à la représentation nationale, il n'y a que comme un seul homme, honorable président, de lever ma option sur la position du président rwandais, honorable président. J'ai dit et je vous remercie. Quand l'agression a commencé, Bisso ACER, Action commune pour la République, nous avons marché ici. Et ça a marché, oh, ba bloqué quitter le col à Bisso. Mais ce qui est à la opposant,
bazo melamai bazo binana ba fanfare biso yango wana bakoro makambo omoni major abeti boy tango babeti masasi yoka ni seza gaz lacrymogène c'est parce que yoka biso sko to za kaka boy. Oui, nous sommes capables, oui, nous sommes unis, oui, nous sommes en action. C'est ça, nous. Voilà pourquoi je vous demande. Naba photo ya batomoni photo ya Acer. Notez numéro. Ozala na Kinshasa, ozala na province. Dès qu'on moni logo ya Acer, tchelanga logo wana. Logo ya Acer. Notez place wa. Mais j'ai entendu Moïse Katumbi a commis na Grand Équateur à Kekoloba makambo à moment Antoinette. Oboya ki makambo ya maison civile te. Toute la famille de Mobutu, Bazana Félix Antoine Tshisekedi. Toute la famille. Toute la famille Mobutu, Bazana Félix Antoine Tshisekedi. Mais sinon, makelele mususu wana biso ezotala biso te bande kona ngai kala mingi te toko voter papa tselanga ba sport ya ba capable o eza kuna y compris o yanga aye aye mwana kololo pango aye Beko ya Kinshasa Bana Lukunga Bana Ngaliema Bana Mongafula Bana Kintambo Bana zone ya Kinshasa Bana Lingwala Bana Barumbu Bana ya Gombe Botu nanganini ya Basela politique Bakosa Machine ya production ya balider Yeyo Député nini a proposé la loi na intérêt à la population congolaise. Yeyo! Nazo senga na bureau ya Assemblée nationale. Biso toza ba représentant ya peuple wana balingi balie se biloko ya kopola ndenge tozoli yango na Kinshasa. Bazwa des dispositions qui s'imposent. Honorable président, soki okoti kosala quelque chose pour que ba barge wana ezana en triac o bazali ko charger pas bloquer yango pour que Moussala et Salé Mamalamu toko sauver notre peuple. J'ai dit honorable président. Nani a exercé mandat national na Congo awa. Yeyo, député nini a sauvé ma femme sage awa na République démocratique du Congo ou ta indépendance. Yeyo. Numéro 40 na circonscription ya Lukunga, Beli sous en particulier, numéro 18 na commune ya Ngaliema. Bana quartier Ngomba Kikusa, bana quartier Bumba Ipen, bana quartier Boadi, bana quartier Lubudi Delva, bana ancien combattant NAD, Beli Susu, bana Kanluka, Yabino, Yeyo, Mwana Kololo Pango, les sacrés de la nation, Eliezer Tamomposi Charmant, bana Lukunga Balobi, Balembio na nute, chia CI 40, na katsa mutuka Lukunga, toke malembe, si na palais du peuple, po, Balobi, bangonde, ba autorité morale na yo. Voilà na mutu musute, ah, les sacrés de la République, okomilisa bango, pema, na nenga kusafate. Bisonyo solongo, sima ya mwana kolo lopango, les sacrés de la République, pour na kokende ko voter, numéro 40, na députation nationale, P18, na députation provinciale, na commune ya Ngaliema. Ah, ndeko Eliezer Tamomposi Charmant, ko voter yo, sans que batinda biso. Toke malembe, na ba bureau de vote, pour na ko voter, mwana kolo lopango. La maman du peuple. Maman Dadi, bana ya tangu. Lelo nzambe ayokeli bino mawa. Atikeli bino mama nda yokaka pasi ya bana. Mama Bibi Bile Otambwe. Azali bongo candidat la députation nationale na côté ya tangu.
numéro 39 wana na députation nationale bongo na députation provinciale wana kote ya bana ya Kimbanteke kuna na numéro boni numéro 16 otika yende mwana na bino ye wana mwana ya mabele ye wana po ekoyinda le 16 décembre oyo mama bibi bileo abengisi bana ya Ntangu plus précisément bana ya Kimbanteke mobimba na 9h na tele ya Swambanza moto azanga te po ekozala mama na likambo nanu esalama te ekosalama le 16 bongo barobi tirage au sort ekozala kuna bana oyo ya mayele bakozwa batike ya risi okende kotanga na risi bongo yo ozanga te bibi bileo tambwe nzambe apamora yo la députation nationale ya Ntangu numéro 39 la députation provinciale ya Kimbanteke numéro 16 lobosana te lobeta lofina misapiwana bato mosusu bagangaki babitoni kaka mama bibi bareklamaki mama bibi basatana oyo bazali kote kuna bazodiongola mama bibi bileo omoi ndenge sopi bango Gilles Brasserie balingi yo Kinshasa dans les yeux, la République démocratique du Congo dans les cœurs. Qui enverrai-je? Et voici, envoyez-moi. Funa, votez le numéro 30, le pasteur Jules Kibonge de l'Action commune pour la République, ACR. Funa, voici votre candidat à la députation nationale. Candidat numéro 30. Oui, Funa. Le pasteur Jules Kibonge s'est dit prêt pour améliorer et défendre les intérêts de la population congolaise. Candidat numéro 30. Watoto ya Lubumbashi wakati inafika ya kukatala mateso. Na kukatala mateso ni kuvote capable Deka Kalombo. Na numero yangu mu députation nationale ni 33, mu provincial 47. Pamoja na mapendo tutajenga inchi. Watoto ya Lubumbashi wakati inafika ya kukatala mateso. Na kukatala mateso ni kuvote capable Deka Kalombo. Na numero yangu mu députation nationale ni 33, mu provincial 47. Pamoja na mapendo tutajenga inchi. Watoto ya Lubumbashi wakati inafika ya kukatala mateso. Na kukatala mateso ni kuvote capable Deka Kalombo. Na numero yangu mu députation nationale ni 33, mu provincial 47. Pamoja na mapendo tutajenga inchi. Watoto ya Lubumbashi
wakati inafika ya kukatala mateso. Na kukatala mateso ni kuvote capable de cas Kalombo. Na numero yangu mu députation nationale ni 33, mu provincial 47. Pamoja na mapendo tutajenga inchi. Azonga lisusu sima te. Biso nde toza na espoir tovote kaka ye. Tosepeli mingi mpona mwana na biso toboti en tout cas na nde musala sala ya malamu tosepeli mingi. La restauration et la reconstruction des fondements de notre patrie-mère, la République démocratique du Congo, passeront par nous-mêmes, peuple congolais. Yaya, grâce oyo aza mwana ba mama. Tolinge mingi. Nous devons à tout prix connaître le destin prophétique et la charge qu'a notre pays, la RDC, pour l'installation d'un royaume de paix sur la terre. Seule une prise de conscience sérieuse de notre vraie identité et de la valeur que représente la République démocratique du Congo pour d'autres pays, surtout les plus développés et décideurs du sort malheureux que connaît notre pays aujourd'hui, pourrait changer la donne. Ato maman akende liboso tozwa tolia. Maman Grâce te remercie na nyonso tosali pona biso bana sele pasa. Cette prise de conscience ne pourra passer que par une éducation de base adéquate. Toutes les femmes porteuses de la vie devraient connaître le destin prophétique de la République démocratique du Congo, afin de le transmettre à nos enfants, qui sont des élites, des patriotes sûrs, qui défendront les intérêts de ce pays face à ces persécuteurs, car eux sont sans ignorer informés de cette grande mission qu'a la République démocratique du Congo pour le sort salvateur de toute l'humanité. La jeunesse, poumon de ce pays, réveillez-vous, prenez conscience, car le sort de notre pays en dépend. Pour y parvenir, il revient à vous, chers peuples souverains, de faire des choix valeureux et responsables de la future parlementaire porteuse d'une mission salvatrice pour relever la République démocratique du Congo. Là, on est à 100% sérieux quoi. Tu vas voter quand grâce. Tu vas voter cadeau de Yango. Tu vas voter quand il pas de choix azate. Grâce à Maïsa, arumela. Tu as député mususu baye, baye koko sabiso na biloko mususu jamais. Ma bele oyo le ma grâce à Niati et pe Samélier. Maïsa Gracia, molobeli ya mabota. Na kimia nde kokoma. Numéro 48, au Kanya, on va voter. Maman la classe, qu'on va en tête aux alignes, si manayo, au colonga, Chelangana yanga moko.
On a faire défiler na ba photo na banine. C'est important. Il y a que boye. Bomite kate. Ceux qui ont voté coopérant politique. A kokenega ko lukambongo ko kotaka na banda kwa batu ko mata ko jita. Non, ce n'est pas le travail d'un parlementaire. C'est pas ça. Yangote na zote ya batu. Allez, il en est fini. On va se voir. Encore demain. Merci. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire.